Est-ce que nous allons passer tant que nous pasteur Dora, on est que nous allons passer. Nous assemblée, ça sous passer. T'es pasteur. Et ça sous passer. T'es pasteur. Boye penza. Pasteur azoté à l'église. Atayo moko. Misère. Hein? Yo na baki muno fina mbai na ngalisu. Na mbai na ngana oboma. Azakwa. Bon, non, tu église. Oh, on a besoin qu'on informe. Mais comme l'histoire de l'église, moi, bien, c'est pasteur Dora. Prophète Dora, pour moi. C'est mon bébé Tika. Nazakia depuis Tongo. Parce que l'église, on est commis depuis Tongo, Bimara. Ok, l'église Tongo, ti, Hermo, Odore, R.O. Yozo, Nyango. Tala. Tout ça, bah, j'ai ma moussous, ma cambote. L'idée, c'est de tellement on a le banon, l'idée, c'est de nous. On a tiré mbongo awa, na tiré 3 millions mo awa. Après 5. Siko na olu kambongo wana funa kesa le roba makamusu mbongo wana zawa. Na sema ki on est. Nga yeza ye nous d'abord bika. Comme ni on gagne ma carte za. Nandini, on se compare un pasteur. Toi, tu n'as pas de pasteur. Ne lo tengo na pona. Non, mais non, quand on a serré à Pembe, serré à Pembe, si tu bimana, tu kenera, mangenge. Sita. Yo ka omoni ngana osama ka munanga mususu yo bandi ko benga nga bando bande ko benga ngai bando bande ko menga na comprendre yo teza nini bon appel na nga pe andi yango yelinga bokatenga na cop na ngai yo za ya na ngai donc atana ka tuba ba bo yo zanga ngana za yo na sepel na ngoti ata muke appel wana ka yango yo yendo na pata mbote te do na lobi yo ka omoni chaque fois ko benga ngai eza nini appétit do yo ndo za bwe do ngama so pe andi na kemba bwe na vanzi pe abwe na parler donc kabwe yo zo trouver normal
oza amasana nga oui sita koloba makambo tala yo kana na episa oza petit na ngai ozo comprendre mais chaque fois ka ko benga nga super petit na lembi pe ya on a eso super petit donc pona tika siko ko déranger ka ko benga na chombo ya mo pe akele ona benyo pota na to fana pe to sola mo nda mpenza o mona donc trop de kosenga pe bala kosenga ka wani noza mututi donc yo po luka ka ngoko ko bae quoi yo ebinga mwasi na palaza soute na tikanga mo pona nini ko kemba o bani sita ozo comprendre nga super petit na kembi fort na kenda ba Algérie na kenda ba Maroc na beta rali ya ngwa pe aka o lobi donc bloka no betela nga ngote donc nga mona ebi o mona donc ya pe na benyo pe pona tali sauve te na mukuse loba obengi nga vie poko mna bampia kando bengi nga vie te kasi yo mo ndo lobi ngoti donc poto suka poka na briger muke donc elo pe nga na pas si bien minute ezaka travail donc yo avez nanga soko lukenga mwa boulot bongo travail nga na travail wapi travail na chona boulot ve yo za muto betaka wa muto mo betaka bande mo boye so au brancher nga pe ça bien tande no kemba do pona tika ko senga ko banini sita mo lo mona na vie tika ko envier ya on a betso tv donc na boye pa petit non na boye lo ke ezanga pa ezanga boulot fort na kemba fort yo mo ebinde na yo ko beto ba porte ko pona ba 100 000 ba 200 000 opesa nonga ngo mais oza mutu donc pour natika mamba ko senga ka ba bloc wana et senga pa il faut brancher à place mo benga pe na za na boulot ba ne mo bo yo za pe mutu na nga ba yanga donc mutu ko etenga mitu ezaka yo ya pe akayo OK na yoki sita musala onga na salaka est-ce que yo ko kanga o masa ndeti boulot ni pe o ezake sala o ezake ngana ko kate boulot ni wa okoka musala ni OK pas problème te o kanga penza Bat lubi lubi na bodo bisa batu si pana pa pesa biso place notre bando répéter wana to la répéter pasa mate ya na première nga sambila na ngate biso bonyo swe koma kuna te toi photo kata déjà yango moni kilo nga na olobela yo peut interprète na biloko mato et c'est ça là photo sana ni donc pour l'église longue mais yo na yo au salle l'église yo au salle l'église yo mon amour ah rumela ti oza composant mabe na comportement ya mabete nazani na bosembo nde so na monte ezo mais yo ba ka weekend obo déjà yo ba ka weekend ça batala ka whisky nga na melaka ta omoni nde église ozo kende là boza na ba comportement bien ko panzana shalom shalom da business water tata litam omoni na église oyo to bala o bena wolima wa pasteur le son bleu de son La kisa nani fungo lokota kulibo fungo ausinga fungo anda okesani kaza de ba isa wana so biso to ya to tinda ko za pesa loko to moto na mbongo na bimisi ona opina la kisa oh Zela kasi malembe pete afuta tababale quand on est dans la mode bo za mafuta ko sakana ngate bibe ba ko tanga te ko mbuye fina to moto mda utanga bo ba velo so bibe bo ebite ebike moi sino pe ya musuka bunga pe ma ya ka bolingo na mwasi na okota te mais azanga biso respecter ya BCS benga ouais moi ouais baisser yo mekana mais moi sino ya musuka le kana ko ebi makamu na biso bokota kate botala tanze mona ozoyende mekedi muna no pena biske mo pena ka mo yo kasi pas souvenir papa osakana ngate yo zo ngana botika disto ka toka kala jo ngana ne toka wa bata yo makenga papa ya bisa mama c'est la moi ça pesa to meka ka boke no so ngana no ko faire rigola to meka ba biloba yeli biso yo so wa faire wana kwa fali bo biloko ata bo repasser pété Elo ba uto soma na mbongo na bino elo ba uto soma. Yo ebi ma epe tongi alobi biloko to repasser et la mo la ti ya ba bouchon ko Elo ba bino mno kantaba. Oh ko ko anga Mbongo mdasa. ko to meka nan ebi me dongi ko linga oloba Kasaka. tango lo boloba puna bomona o pe lo ba misima pe ba pele c'est là yo blenga la bango ils ont le mot stand Malembe. Pouva kaka ita bo Malembe. pouva sino pa bongisa ah bon c'est bon bolingeza ngatando yo kasinga pena pena ke satana na mwasi ngaba ebisa ngai mo biso onenga na nyinga bo iseka lati ka leswa mwana bon azamu Fake gaffe ozi. taba tsa loboko loboko ni c'est bon pour mettre c'est là bon ni Bagi pa vita voilà c'est là wasikoyo bobilo ba ta pe valongo wasikoyo banzamba mene amen banzamba mene Amen. pesa ngamena bien Amen. pesa ngamena nguya Amen. zamba bina yebisa yo bakasi basaka na nzambe te po
Pepa malembe. Mela soy. Bolindi sanga na bunzambe. Bolindi sanga na kulubande nini? Il faut bêter d'abord à la place. Te wana te. Chasko plus facile. Pesa ngama na bien. Amen. Pesa ngama na bien. Amen. Pesa ngama na benga na yes. Pesa ngama na benga na yes. Ah, kuna pe kombo limika ne. Pesa ngama benga na Joseph. Te ata to sama mfuna ba jeme. To finga nzambe te to pinga pe Yesu te. Ezali su la Bible. Papa za ba Bible na. Bino subo test, yo pese Bible. Yo muko. Siko bon, to banda siko yo. Nana benga nga amen to benga msa nzamba le kalboso. Amen. Yoga. Na to kama mso Il faut ça la maîtrise. Tout le solo bazar. Ngana na te ya te. Yoga te. Shalom. 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 Pesa ngama na songi. Amen. Ça va tout macha. Yadinete. Prophète na biso. Dora yuma. Faut comment siko, faut masiko dora yuma. Faut ma prophète Abel. Ngoko bina. Oza na ba Pierre. Te moi. Ze muni bono yemba so na bima. Songo bima yemba. Comment tu sais que quoi? Papa tango ayaka. C'est bon, okay, wana. Baka ndo bana. Ntembi ya moto yemba. C'est mon habité Bobby non. Comment ça va tokende ile ngwaneni ile ngsko papa ta ko ngsko dorata wa yaka wa idemo pe yelinga na mutu prophète après suka idamu tango ya buti Na montier. bomisi na nini folo ngona sko o ya lo o tsuki maintenant Maintenant ka sera na pembe ti to bima na e to kene mangengenge On tient un foin. Comment on a passé sous soi? Non, c'est pas à part yo ebike moto sous ko kate moto ezaka ko remplacer sikana azo auta wapi manki fort. Est-ce que c'est là moi bon moi si nous na pembe? Nous sommes tous sur la chaque jour en téléphone. Tout ça fort ouais. Un téléphone. Ah et tu aussi. Si c'est moi les jours là qui au benga après tu me donnes des explications quand tu m'appelles encore comment on peut savoir explication. Toi je te vois en ligne chaque jour. C'est comme ça c'est moi maintenant tu commences à me faire comme ça même. J'aime pas vraiment. Je me suis découragée. Oh, de quoi? Tu es ma femme, tu sais très bien. Non, mais j'ai compris maintenant. Écoute, tu m'aimes plus. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Je t'aime fort. C'était pas comme ça. Là, toi-même, tu sais que moi, je t'aime fort. Tu sais? Regarde-moi. Un peu de sourire. C'est seulement ça que j'aime. Mais à part ça. À part ça, ça va. Là-bas, ça va, non? Dieu fait grâce, donc ça va. Tu sais que t'as maigri? De quoi? Tu as maigri. Non, même pas. Non, mais t'as maigri. Bon. Très bien. Tu mets les laits de bouteille? Comment ça? Non, regarde vraiment ta peau. Avant, c'était comme ça. Non, toi-même, tu me connais très bien que j'aime pas de crème. J'aime pas de mettre de crème. Toi-même, tu sais ça très très bien. Ya namoni tokomi na moment ya adoration. Amen. Totelemi poto yemela Nzambe. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso.
tokomi na moment ya kobengisa papa na biso prophète na biso ntango azotelema église ezobeta maboko Merci. Journal Lelo, Zambati Dinganayo, nous dit à Dioche, pour partager. Na Matthieu. Le lot toujours le thème na biso eza sur la lumière. Oui, vamos falar do nosso tema lumière. Ah, sobre a louche, sur la louche, louche. Lumière, louche. Louche. Toujours le bela sur la lumière. Estamos a falar sobre a louche. Yesu alobi na biso boye. Toza na kati ya molili toza na lumière. Deus nos fala assim, estamos dentro da clareza ou dentro da escuridão. Soki yo makambo na yo simba te se koza na kati ya molili. Se as tuas coisas não estão dando certo é porque você está aí dentro da escuridão. Soki makambo na yo simba se koza na kati ya lumière. Se as tuas coisas estão dando certo é porque você está aí dentro de uma clareza. Ezalaki na basi 5 tinha 5 mulheres ya mayele inteligentes na 5 ya bazoba e tinha mais 5 burlas. Bango nyonso bandai kozela mobali. Todas esperavam por um homem. Mais oya mayele as que eram inteligentes bazalaki na mafuta pona kotia na mwinda na bango. Tinha óleo. Mafuta. Óleo. Óleo. Baki na mafuta pona kotia na mwinda na bango. Tinha óleo para pôr no candeeiro. Oya bazoba bazalaki mafuta na kati ya mwinda na bango. As que eram burra não tinha óleo para poder colocar no seu candeeiro. Na katikati na butu mobali na bango ayaki. No meio da noite. Mitano bakotaki. As 5 entraram. Mitano musu batikalaki. E outras 5 ficaram. Hey, na moseka. Na batela konzoto. Na zuaze mitena mobali mususu. Ba maana ba oyo. A tristeza é para aqueles bakozuazemi que vão ficar grávidas. Mobali akoboya ye. Que o homem vai lhe deixar. Mukolo wana. Vou lhe negar bem dizer. Pesa ngame na bien. Amen. Pesa ngame na bien. Pesa ngame na bien. Amen. Vai tele mayaka. Foi yaka. Tamo na essa capino. Tamo na essa capino. Quando eu vos digo. Awa to sapulaka. Aqui nós. Awa to sapulaka. Frère, proposa te. O ngazo ebisa yo. Est-ce que ndo banoka mpasi tant que na pasteur doga o ebisa ke limoza pasi. Na assemblée esa sou pasi. Te pasteur. Esa sou pasi. Te pasteur. Deus está me dizendo mais assim. Bona papa oyo. Nesse pai. Papa. Maman bino asala ka pasa bien na kosi. Te pasteur. Autu kofuta 1 million na kosi. Te okosi te pasteur. 1 million wa ko bafuta ki bunga ki. Na azaki mbongo isa bongo ndaza mbongo wana. Mutu azaki mbongo wana ngai mutu nazwaki mbongo wana. Est-ce que ebisa kinga? Te. Tona ko muyibi na bisa mama bilote. Ukanga kinga. Mama bina beta ko beta kote. Abeta kinga. Aba tubakufa bakosekwa. Amen. Batu bamona ate bakomona. Amen. Batu bayiba ate bakoma koyiba na banzambe. Zamba bibo adamo a mwasi na kosi. Adamo a mwasi na kosi.
Attends, on se colle la aussi. Attends, on se colle la aussi. On va coller ma fout dans la aussi. On se colle la tongo. Et tongo va erni pas ça. Bobe t'es un ma bobe. Et ta grâce, est-ce que la journée lélo, mais sous pas se colli. Mais sous pas moni yango. Yo ça arrête d'église, mais sous pas ça va manquer. Yo ça arrête d'église. On va aller ma côté. C'est ça comme on a. Stella. Stella Vandwa. Sans l'église au yoke l'envoi. Et pas voisin habitué. Aïe, c'est que nous, peut-être on a c'est que pour l'église haute. Avec le pasteur Azab bien, on casse sa collecte, on fait, et puis c'est un peu smaya. Bando bando ensemble une église au nin au yo mona grave na final. Et de commencer de finir dans cette église là. Quoi les qui vit grave dans cette église. Le ba mako ko ka sonte, moi nzamba ko ka sonte le ba. Bien, quand eu vendia, na praça mesmo. Na praça. Vou começar às 6 horas até 6 horas para vender. Voltar em casa não tinha para comer, mas desde que vim nessa igreja, comecei a vender, Deus abriu minhas portas, então, é isso aí. Tô bem entendendo, mas pouco. Yaka. Bomoni ser oyo. Baba ser oyo tozwaki na matalana. Ba ser matalana. Balinga kolata. Ba mon église oyo. So tali ser oyo ninga yaki. Na minute o passer ko mosala. So na lobi yemo ka loba pasa ko mosala. Azanga ki musala. Mais bana kisali ko na kati église oyo. Aloba ser loba pasa ko mosala. Na como ça no hôtel présidentiel. Ya, maboko pona. Mama yaka. Yaka kwa tatu la mwana nzambe zaka. Sonde mawasala baya kotatu laka. Sonde mawasala kosala nini baya kotatu laka. Sir, pesa komola. Sir Jessica. Sir, vola muni o nzamba sir lo bando kuma a. Bana kota na église oyo. Na mona malambo ebele. Nazala mutu ya bayigita. Nazala komea masango. Sa biloko bana kota na église nyonso change. To betende maboko. To betende maboko. Ya pena oh Nzambe. Nzamba zo sala. Nzamba zo sala. Nzamba zo sala. Ndebo mona se oyo. Témoignage na ngala ngizana oye. Témoignage na ngizana oye. Nakenda pa ba ser oyo. Loba na politique so politique to benga mona loba. Nakenda pa ba ser oyo. Voi na casa de Samosa. Nakenda ndanga ba ser oyo. Foi na casa de Samosa. Nakutana mama bango. Se encontrei com a mãe dela. Mama bango ayebisa ngai. A mãe dela me disse o seguinte. Omoni mwa mwasi oyo. Veja essa menina. Na âge de 5 ans. Na idade de 5 anos. Mbala mwana kabala aí. Já parecia homem para casar com ela. Na âge de 5 ans bakangie balinga ye. Na idade de 5 anos. Nzoka ndenge mobali wana. Ah mbali obo papa bakola na quartier balobaka. Eh simona akolia za mwasi na ngai. Alo akanga wana ndenga solo. Atangwa ndenga solo. Atamalo malédiction. Mano mamwe bele simbate. Mais tant maman ba moi benganga, to bana ba prière. Na mito abela ka sauter. Abima kidogo. Classe kidogo. Abima la première de la classe. Pardon? C'est Cécile. C'est Cécile, la zonga papa. C'est Cécile. Église oyo. L'invitation d'Ali. Oh, c'est un miracle bosso. Deuxième miracle, tu retêtes la témoignage, mon ami a 4 ans, ça la personne a 4 églises. Ah, côté de là, tatonnage. Femme tatonnage, ya? Tatonnage. Femme tatonnage. Vous n'êtes en Zambie. Grâce à des dieux, grâce à des dieux. Grâce à des dieux. Ya. Oh, à ça, la place de Bissou. Et comme il y a un moment où il y a un bandeko. La carte église. Dans le moment, bah, quand on va bambater. Non, ben, dis-moi, vas-y. Nous sommes en Moussa, en Zambie, BC. Ah, mon chama, on va faire vidéo, il baisse. Moi, je passe là. Là, on va lui faire mal, il faut qu'on aille. Ça, il y a quoi de manger là, là. Non, on va lui faire mal, il faut qu'on aille. On va lui faire mal, il faut qu'on aille. Ça, on va dire, nous sommes en BC, on va voir, on va voir. Amen, amen, tellement. Shalom. Est-ce que vous pouvez s'en ramener bien? Amen. Est-ce
bon pesa nga pele mais na bien la santi ko za. Amen. Bon pesa nga mais la santi. Amen. Merci. Pesa, yo mamona. Pour nga mona bando kende yo zala ki to zaki na voyage na zala ki oya pour to bando kende elongo nga na église na biso so mona ma disponible pour ki na talelo au lobby voyage ni yo po ya mona comprendre hotel et mama tinda nga mingi to kwa zo kunanga ni akomika ki la reine tokebu pour les gens monter pour les autres qui église grâce au baki lelo je dis to qui église non ils ont fait bien ils ont bien pensé. Les appendés bien, so comme penza au seple moko. Non, ça décidé non? Oh, ça décidé. Ne loko mon côté. OK, prends les athées déjà après to kene so. Pena bilamba o. Yo mo ma situation nga nzana. Yo mo non il m'a tenu expliquer te biki mo ba na azambo te. Siko na sena ki oyiba. Ka lambo na singa na kutu na lati polo futu polo mama. Et bien zakana singa mo byamba na. Bon, tout qui est déclaré, ça m'a tellement dit, tout qui est déclaré. Ça va, pas mes amis. Yahweh biso to beleni pembeni na yo tokabimite mana biso nzamba lola Seigneur na kabiba mpate na maboko na yo olobi venez à moi vous toutes qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos. Nzambe na tiki bampate na maboko na yo nzambe ba onda soza égaré molio bosantu na yo alanda bango tika bazali nzambe ba obaza ba problème Seigneur bazwa solution nzamba lola to luka ko ya pamba te to kapa bolenge na biso na epa na yo nzambe ni monisa mana yo la Bible dit vous verrez la différence ce qui me sert et ce qui me sert pas nzambe na mona différence na yo likola peuple na yo likola bana no nzamba lola Seigneur mi monisa mana yo zala nzambe na biso peuple no esika na bazali ba obazo teka Seigneur assister bango ba obaza bo pito nzambe bikisa bango ba obaza ba problème nzambe zala na bango guérir bango Seigneur ba obaza ba problème nzambe assister bango Seigneur yawe yo pesanga lotombo o yondo benganga Seigneur yawe tala pe ba papa te na obaza disperser nzambe sika bazali yo simba ka mitema ba wa simba mitema bana na yo Seigneur bazonga na sia makolo na yo na kombo na Yesu basi haleluya amen haleluya amen haleluya amen amen haleluya ngana lingi Yesu monsieur poto solo là tanki no ba mama ezaka poto tia na topesa na ba conseil to bandeli na bana libala ye na tosa mibali
respect faut ezala toyeba ndenge nolata na kati ya église kosi comporter kozala be liboso ya bafrère toyeba kovanda neti boye mpenza paster azoteya na église ata yo moko osere yo na baki mona ofina mobali na nga liso na mobali na nga na oboma mozi toyeba elateli boye te nga mobali na nga nayebi azalaka ne faible bolandaki paster te azalaka fe oyo kwesena nga mobali na sere mpe lisu pantalo toyeba bakatakata boye te na église mabe mama elo penzo vanitseli biso bana no ya ngwana biso jamais tokozala na bapensan ya bongo envers père na biso spirituel esimba te ata yo moko mpenza mama wa papa ya biso molimo respect topesa ye tokokoma ntina baniveau wana te baniveau wana te mpenza kobanga kote eloko eza yango te ma paster papi na ndenge mabe te basere loko elatela sere wa vraiment na raison abi na ndenge mabe te boye bocomprendre toza na ndako ya nzambe bopona belate ya kolata paster pa aza motu ya teki oyo loko aza na milima nzambe oyo abikola bato te eza oke o non ya teki ndenge alata boye nazangi bilamba olata naponaka nde place liputa bo mwasi fo olata pane atoti pantalon oza befo olata na pane nde bochanger mibala malamu ya ndenge quand elata boluka mpe mibala malamu eza teki mibali ka ya boye bavoyo ser mbala nsima kolata boye te nde mapaster alobi ya teki watia ndenge po ye église ya mpe place moko teki oyo expose nzoto non ponaka elateli ata nde eza boye feza tata elanga mobali kasi te avandi liboso boye j'espère boki ester na bino ndenge alobi na banda na mobali na nga mosika limisa mbasi masutu esali masutu te nayoki na bandoko asoki bakatakata te nozala liputa na ye église kote na banane bino kozala te po église ekoma ndenge ekomboletelanga biloko mokuse bobitelanga mobali ekosimba te nalingi te tya liputa likolo te wani botonga basere na kati ya église botonga bokieba na nga bolanda te so nalati roba molai nde bokasi te liboma moto ekota mpese nga mpona mobali na kolia mosamando bon nde toyeboye toana mission moko toyonga tosala nde toyebi ke yo bayebisa biso daka osala bamakambo wana mingi topropose mbongo oyo yaka kaka kuna eza église na biso vraiment yaka wana topropose mbongo comme ozalaka aveugle eza na kaka ya jour moko na prière yebika ndenge eza poke yosala da makambo wana da namona osalaki baba ezalaka mpe bien ya vossa igreja se encontra onde? Nossa igreja está no Mabori, no Rua de Paz. Rua Paz, lado do Major. Está mesmo aí no Kazenga, como nós aqui estamos no Kezango, vamos ir lá outro dia. Papa, quase onde conanga? Cop tango ya na cop, o proposer bato eloko, basolo lamba moko ezate to komi kuna ba complication. Imbali yo ibida dato kana ke 1 million kuna makambo sala pour que na bibo kabula bino mibale na bien et bien que 1 million ali panangu bate bizo mbongo ekotaka chaque jour mbongo ekotaka yo mon église absundeni comment l'église na bino ndenge za problème te yo loba a 1 million ere comme na ere pese komi o boye biso to yo kate biso to aba mayoka pa tant on proposer cop to sala o pesa biso mbongo tá bom bino ba yokapa so ba yokapa na yoki mabele nikana ikisa koko mabele nikana mama koko abandaki atelemi ayoki mabele nikana ikisa papa akipete uchana bakana luga Sipai, papa de tape, elegeza na mboda, nana bina mboda, profeta yena mboda, profeta rora bina mboda. Obina mboda te.
Bidaye, Tekaye, Tibaye, Kutuga, Takita Boda, de Disayako. Oya, Yakita Boda, de Disayako. Profeta Abina Boda. This is Abina Boda. Aussi Abina Boda, Tekaye. Bachegito de Disasiba, Tolobi, Sebaye Bad, Teke, Teke. Mama boy, the boy, Mama boy, the boy, Papa, Joe, Timbali. Où tu vas, Serre? Serre? Non, mon ato non l'autre. Serre. Oui, mais c'est un gros tout ça, non, Serre. Église, oh, tout le monde a joué à bien boucler, la mission à ton 4 niveaux. Amen. Maman, au moins il y a 4 niveaux. Au moins c'est oh, hein? Ça c'est oh, ça très important dans 4 l'église na biso. Ça c'est oh, yo boutique boité. Na 4 millions on va payer ça wana, il y a pour payer 500 000. Vous comprenez? Oh yo money awa, bomba to battu. Papa za makila na mai. Papa passer pe la ka. C'est qu'on on dit. Qu'on dit matin de atape bongote mabina peza mabina lelo mais na kati ya nganda ata yo moko papa bongo mokolo yesu abongola ma invino ezaki peka na kati ya frère zala ta exemple na fait dakana là ça musique c'est la bina ça musique c'est abeja ça ntembo aussi de jambongo bope na avance à 200 000 avant d'aller 100 000 fais ça avant d'aller 100 000 fais ça avant d'aller 100 000 Tolega, Serenanga Bubukanate, Batisi Voto Bukanate, Susana Savable, Logolebo, Liboso, Yamafem, Bibi, Basima Vimena, Basima Matukabu, Yokaye, Sebaye, Toge, Salembe, Togo Magaga, Pusana, Palembe, Togo Magaga, Tideka, Soke, Eya Munene, Ebata Siko, Tibaye, Tolega, Masananga Bukalate. Omoni ngani ngaba fatir te. Omoni tala. Omoni ngai makombinaison di sayo zini ngolo kangati. Donc on a so kate. Netini. On va faire combien de fois l'église wana? Oh. L'église de quoi nous semble là? Est-ce que normal? On semble là. Zambe. Namuli komo saka ngana ndako yo. On ngona sangani. Donc so ngana so ba yo ko kate o ko kangate. Na ko faire combien de fois l'église a binzambi wana so kende. Église binzambi wapi? Donc so tinga o be pasteur. Na lo tinga na. Ngana so bozo bezana loko to ko pona se o so saboter mo lo ngana so bisayo. Comment comparer Dieu na ba pasteur? Oui, na comme comparer. Nandeni. On se compare na pasteur. So tinga o be pasteur. Na lo tinga na pona. Ngana so ba nini? Ozo saka donc yo saka ngana ngana so bozo ke ngate. Tala mayele, epe kumi mame.